Bonjour, bonsoir, ezanga lisusu ndeko na bino kiese TV na lelo na thème mosusu mais continuer chaque fois na thème etale alimentation. Nalobaki ke eza na 3 éléments qui sont très importants na alimentation na biso, ezali hydrate de carbone, ezali protéine pe ezali mafuta to ben pe lipide. Si tolobeli na ba video toleka pona hydrate de carbone, tolobeli pe pona protéine, sikoyo toke na oyo ya suka ezali mafuta lipide. Nini eza lipide? Eloko ni lipide sala na nzoto na biso, na biloko ni tokuta lipide. Ceci toyebi déjà réponse quand même na biloko ni tokuta lipide, pesa etondi na mafuta toyebi. Pe mafuta esala nini ematisa sukala nzoto na biso oto tie. Yango lelo tokolobela na video oyo. Mafuta eza nini? Mafuta ezali élément moko très important toza na posa na nzoto na biso po ezali élément e protégeaka biso pona malili. Soki totali bien eza na batu mingi par exemple oyo baza pe minene basanteka pe mingi malili te. Pona ni baza pe na mafuta mingi na nzoto. Que par rapport muto wazali na nzoto mwa mike au senti ke malili na nzoto eza makasi par rapport ya oyo aza na mwa nzoto minene. Do mafuta ezali wana ezali pona protection ya malili na nzoto, à part ça ezali pona protection ya ko protéger ba organisme na biso na kati nzoto, à part ça ezo protéger pe ba rein na nzoto na biso. Ba mafuta siko toza na deux sortes ya mafuta. Ndenge pe na video toleka po tolobeli na protéine pe toza na deux sortes ya protéine. Ndenge mo pe na mafuta toza na deux sortes ya mafuta, eza na mafuta o etali kaka na koto ya nini ya banini. Na d'autres tolobeli flaxseed, donc ya banzete oto ya makasa nde to mafuta na biso to utilizaka ya raps huile, eza pe na mafuta etali koto ya banyama. Eza mafuta eza ya bien, eza mafuta eza pe ya mabe. Siko mafuta ifoto yeba mafuta nini eza ya bien pona biso pona ko éviter par exemple malade o etali ya cholestérol ou cholestérine. Soki totali bien esika ni biloko ni tokokuta mafuta ezali ndeti na banguba na biso, eza presque na même video nde na lobela kike nguba ezali pe na protéine, ezali pe na hydrate de carbone, mais ezali pe na mafuta nguba ya mafuta mingi. Donc papa ka nguba te, mais babiloko nyonso etali ba jari ya banguba. So totali mingi ndeti ba tirke baliaka mingi babiloko moza bambika batetaka biloko nyoko suwana etali ke ezali pe na mafuta ebele, mais eza mafuta moko ya malamu pona nzoto na biso. Po mafuta na ediminaka toloba ndeti cholestérol na biso na oyo ya mabe. Pona cholestérol ezali na cholestérol ezali ya yango se siko toloba ya toba kombo nini, mena cholestérol ezali pe na bani nango ezali babengaka LDL auto HDL. Donc cholestérol ya mabe ezali ya LDL, cholestérol ya malamu ezali ya HDL. Siko na mafuta oyo ya bien ekitisa siko yo cholestérol ya mabe tokosegini ya mabe ya malamu nde emata. Yango nde muteza très important pour nous éviter ba maladi misusu ekoki ko provoquer à travers ya cholestérol. Donc nde na lobiki na banguba tokuta ngona biloko tokuta eza ndeti banguba ezali pe na savoka eza na mafuta mingi, mais mafuta ezali ya bien. Donc fait eza ya bien na savoka to tape na margarine biso to ne to benga susu awa na ba beurre ezali pe na mafuta mingi, presque eza na 80% ya mafuta na ba margarine na ba beurre na biso. Ba mafuta msusu to utiliza nde na lobaki ke ba mafuta eza moto mide mafuta ebele mafuta ya olive. Donc eza mafuta mo pe ya ko purifier tant de zolamba po eza mafuta ya bien, mais il faut koyeba mafuta olive pour nyos pete ya olive eza bien, pe msusu ezali ke basali na industrie mais basangisi ba bloke ebele yo monika osombika mafuta ya olive. Il faut kotala liboso mafuta ya olive yango eza ya bien, oto eza ke mafuta mongo ya olive basangisi na ba biloko na mafuta msusu. Apaksa do okuta pe susu na ba nyama na ba misuni na biso, misuni mingi ezali na ba mafuta pe bele. Nde na lobiki mafuta eza bien to na posa mafuta, mais siko futo tala mafuta nini. Poso pe tozolia mafuta mingi
na babiloko na biso kolia elingi olakisa mpe ke nzoto ebandoko ya monene. Ndi nzoto ezoya monene mpe ke tozokomi botisa deya maladi biso moko oyo ezalaki nango nécessaire te na nzoto na biso. Yango wana ke totala eza na mafuta oyo eza ya bien, eza pe mafuta oyo eza ya bien te. Akoyeba nde nalobi ke na babiloko nde totali ndeti basavuka eza mafuta bien, ba huile ya ba olive, ba raps huile wana totiza biso awa na Allemagne eza mafuta bien. Bogotu na bunga lobi mafuta ya nini te ya girasol te oto ya nini tobengaka na Dutch awa Sonnenblume wana eza bien soki eza nécessaire kovita mwetaki na magasin eza cher par rapport mosusu mais somba nde mosusu po wana ematisaka cholesterol oyo ya mabe ematisa wana likolo bon. À part ça mafuta eza nécessaire po ezali pe na goût yango epesa pe susu goût na biloko kolia na biso. Eza à part ça eza susu pe énergie na nzoto na biso. Eza ka carbohydrate te ke epesa biso su énergie mais mafuta po 1 gramme ya mafuta 1 gramme seulement 1 gramme ya mafuta ezali deya na 9 calories 1 gramme. En tant que totali bien ke na 1 gramme ya hydrate de carbone ezali kaka na 4 grammes ya calories. 1 gramme ya protéine ezali pe na 4 grammes ya calories. Donc mafuta mutu eleki na calories mingi. Pour 1 gramme eza deja elingo laksa 1 gramme ka ya mafuta elingo laksa deja ke 9 grammes ya calories. Yango wana ke so tozolamba totala ndenge nini tokolamba elongi tokolamba po to éviter ba mafuta mingi. Na babiloko na biso tolamba totiaka mafuta ekoma kutu ndenge ke yango mutu eza supu. Yango ke faut tosala attention tant tozolamba ko éviter mafuta otala pe suku mafuta nini oyo koki kobanda koutiliser na ndaku. Eza pe to bandi mafuta mbila faut tosala nango pe attention po wana pe eza susu limero mosusu eza bien te. Na ndenge ya kala mafuta mbila oyo biso tobandaka koutiliser na kala penza kuna na bamboka bisika touti ezalaki industriel te. Mais oyo tozosomba sikoyo bilanga misusu soko osombi yango soko otomboli mulango tali na se sali te. Eza mafuta industriel eza bien te. Donc so kovite mais mafuta mbila eza na ba produit ebele batiliza peke mafuta mbila na kati na biloko mingi kolia eza ba biloko ba bébé eza na ba supu oyo oya poussière eza pe mafuta mbila ebele na ba produit misusu ya cosmétique totilizaka eza pe mafuta na kati. Donc biloko ebele soko tali yango eza bien soko ke magasin kosomba kaka eloko tita msomoni ke bakitisi prix nini mais eza bien toyekola kotanga eloko nini ba ingrédients bakomi na kati eza na eloko toni tosomba. Yango ke eza ba sorte misusu ba mafuta pe ya wangile ezali ba mafuta pe ya mbike ezali eza na ba mafuta ya midele ebele tokoki koutiliser. Yango ke to ko éviter mafuta to diminuer mwa mokie mafuta na babiloko na biso atake tolobi ke mafuta eza nécessaire toza na posa ya mafuta na nzoto na biso po yango ezo protéger biso ezo protéger pe organisme na biso eza pe pona goût po soki olepe loko moko eza na mafuta penate de totala ndeti misune so tole ngombe oyo eza mafuta ndenge ezalaka goût kitoko papa ngombe oyo eza na mafuta. Mais so oyebi ke olelelo ngombe ezalaki na mafuta to na midio to na pokwa linga ke mbala sima odimine sikoyo otala ndenge ni quantité ya mafuta okotiliser. Donc lobi ke pesa goût eza pe pour bien pour na ba hormone na nzoto na biso ezali pe bien nde to lobi ke ezo protéger ba nderai na biso ezo protéger biso pona malili to senti malili mingi te na nzoto ezo protéger biso pona nozo pesa pe énergie na nzoto nde na lobi 1 gramme ya nini ya mafuta ezali déjà donc 9 calories. Donc eza na calories mingi mafuta eza na calories mingi. Yango wana ke toyeba ko se protéger biso moko soko zu video oyo kobumba pona yo te partager yango na mutu nyonso oyo eza na contact na yo po toyeba ko se protéger na maladie ebele ekoki koya na vie na biso
à travers ya kolia ta mosusu kolia na biso ya mabe. Nzambe apambola biso bisika tokutani ata prochainement. Qui est ce bébé?